je t'appelle souvent qui me prend quelque. Tusamba Nzambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedetu ye utwadi ya mwanda velela bika kalaga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolanda ki mateye na biso mama pasteur mutate ya biso bandela ki na banzeba bayuda ke na mibeko mikana ya suka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika na biso tozali bana mapamboli kamo misatu batata batikelaki biso bolingo mibeko pe misala awa tozali bapasteur bazali batelo bazali batei bazali tokoki kobosana likambo moko te oyo eza na kati na Bible na oya kala no ya sika bateyaka biso mokili epai ebandelaki ndenge mpe toza kotambola batata akisi biso makambo ebele makambo nyonso bapapa balakisi biso batikili biso devoir ya Yelusalemi nakala Salem comme Jérusalem apena nkamba kolo istango kosololaki na tata molimo santo kamba yekomi Yelusalemi ya sika lelo de tondimi Yelusalemi ya sika tozala devoir monene Noé abotaki bana misatu mwana liboso mutu mwindu alors tango ezalaki ke tobebisaki nzambe alobi sala masuwa ndenge yango esalamaki 8 nde babikaki tata mama na bana misatu na babukilo mai masili ekauki bakiti masumu ezalaki lisusu te kasi ndenge babotamaki wapi na Angola Mbanza Congo alo makambo mosusu ye Nimrod azwi likanisi ya mabe ya botongi ndako na seti likolo kuna nde mopepe mabe yake Fumolongo alakisaki makambo nyonso me na suka yolobi na 5 malobi na tiki bino na rond-point likambo tokolobela lelo rond-point na kati ya rond-point moto abima te bino moko toza comprendre banani babimi nano babimi bazali bio batikali banani kambo wana tokolobela lelo alors ezo komona na lelo makanisa mabe ya Babylone oyo Nimrod azwaki ya kotonga ndako kuna na Mbanza Congo
elelo yo style ya ndako ya Nzambe na nkamba yango ike mokili mobimba na kala ndenge batongaki ndako ya seti likolo elelo style mosusu ebimi na Angola oyo ezali ke bandako nyonso bapapa batikaki ni ya Angola ni awa toza kolanda style moko surtout ndako ya Nzambe toyoka nano maloba ya ye moko papa Mfumalongo oyo alobaki mpona 5 mois ya rond-point nani abimi nani azali biso moko tokoyoka maloba ya papa ukumbe tata mwana pia ni musantu maoyo malungu na kati na mukane mabumoyi tositoki ilisobanso matoi na bisu yabomutu masima oki etikale na bisu question matoi na molimo matoi na molimo soko ya Alexia yango isika na yango banda tangwana nde bosepele na bisu ekuzalaka esengo monene na mutu oyo ajui semence oyo ezalaka mingi te ezali rare donc ntango oyo ezali ntango ya triage ezali ntango ya kosala triage nasi natali namoni ete eloko mosusu oyo ekokuyingilisa mutu na esika na Nzambe tata na nkolo Yesu elimu santu nakanisi ndenge Nzambe alobaki nyonso tulia na yokati nzete na kusimba te soko tokamati mibeko ndenge yango ezali kutanga mokolo na mokolo nakanisi ezali likambo munene apesi biso précision bozala na bolingo bozala bana na mibeko e bozala bana na misala makambo misatu oyo soko osali yango mpenza développement okenda kokutana nde solo likambo nyonso tu evandeli esika wana makambo mana nde makobongisela biso nzela batata bamama topesamani mokumba tobanga liwa tata katwadi mokolo ateyaka biso mobemba tata wana kamati mwana na ye abongisi cercle alibi tikala no yawa okujila ngai kaka isika wana kasi tala nanu ba épreuve oyo ilekaki na ntango wana batumi moto cercle yango mpe ezalaki na kati na esobe kaka wana mwana abangi moto muzali koya makasi kasi ndenge moto muzali koya makasi mwana kanisi ne bon même soko na kukufela na kati na cercle oyo moto moyaki ekomi esika na ye eleki epai mosusu amona kuna lion nzala kamati ye peza yiwada kuyaka mbangu sikasikawa mwana wana alobi ya lelo yanga isili kasi tata alobaki nabima awa te atala liyo wana ye azali kuyaka nde Nzambe na ngai mais ndenge nini oyo vraiment papa tika nga na libanda boye ndako ezali te esikatika wa liyo ye wana ntango akumi wana liyo alobi tika na plongé akumi na cercle wana arrêt lion asali demi-tour na nzala wana ezalaki na ye kati akokaka koboma mwana te na ntina nini pamba te atosaka oyo balobaki na yele kubranche te tikala isika wana même soko moni eloko nini même nyoka ngo ezala ndenge nini même soko nyama ngo ezala makasi ndenge nini kubanga na yote tikala na kati na cercle ya solo mwana tikala na kati na cercle akufaki te papa simo kimbango na le 4 octobre wana ezali tout récent le 4 octobre 51 abime na kati na ndako na ye na tongo avandi na likolo na blanketi na ye baye kukuta kimbangu na mutabimisi yo yo ezali kutuna kangai na mutabimisi ngai na jela nani na yo lingi nani
nani yo lingi ayako bimisanga yawa nazala kubezo na fungola na yote mais nani butafu izali mpona kutuna ngai te ale kota ne na kota lisusu ku tango na ngai esiekuki na kokota lisusu kuna te c'est fini tolani nani Papa Simon Kimbangu le 4 octobre 51 décision finale c'est fini kuna na komanda lisusu kuna te totangi Zakai di kolona nzete akiti di bela ay jonga kina yede susukuna te na lubaki nyoka soko lunguli pusuna ye ajwaki lorde moko ya makasi nzambi alumina ye soko olongoli pusuna yo kutala sima te soko tali na sima okufi nyoka en tout cas soko longoli le pusuna ye d'ailleurs akokuma karar mpato okutana na ye akokuma karar kasi par hasard bokuku kukutana kasi en tout cas malamu nde baboma ye ne epai na yo kasi pata junga esika ya lungu jamais vraiment azalaka très obéissant pamba te azwaki l'ordre na nani na mokonzi na ye nani tata nzambe nkolo yezu eli musantu niama ebongo biso bato tozala bakimbangisi te Papa Simon Kimbangu abimi de bela eyo na ngai est-ce que tosi tobimi de bela tozala te tikanake na kumeka soko na komanda de kamonini en tout cas ezali faute na biso te ezali faute na yo moko tikanake na kumeka bakomeka ka nzambe te tobima de bela tolakisa ete solo tolingi nzambe na biso ye amepesi po ate ye ajwa na biso tozala na esika na ye totungila ye eloko mutuya bamundele ntango bazalaki kuya kobombarde ndako oyo nalobaka yango mbala na mbala mundele moko oyo azalaka chef de cabinet ya gouverneur général pamba te ntango wana azali kosala na bango mundele wana alingaki nga mingi makambo manso azalaki kozala secret kasi curieusement soko basali barapport na bango ntango ekumi général ya nsansi akumi na kisasa ake kuluba etalana boye namoni kuna na kimaza boye na boye kasi mikanda yoso bakobongisa nani mutu bakopesa yango ngai ngana yiba kaba secret wana ndenge yango ezala kokoleka moma doni na tongo kaka donc en tout cas cette fois-ci botika yete kasi baya na kisasa baya kokuma kuna ba bongisi isika bakenda kutadela ye kasi tango baye na tongo wana butomoni basoda bapanza nganga nzambi munene oyo bayanga kutala biso ya solo batata Abraham ne batunga kini ngumba tata nzambi basalaki fondation ba Petro na ba Yohane bango de basalaki kumeka kusala kutia ba mire lelo yo le Saint-Esprit bino batu basa kutunga kani ngumba na ye ngai mboko kaka na okakite na kanisi bisu yonso na kisasa to okaki yango na batu minene wana ibite baba biserenge soko ba okakite ba okaki nde bino batu bakusilisa ndako ya la Sainte Trinité bino bakutia toiture bakutia ba porte na ba fenêtre bino nde bakutia ornement biloko nyonso tu ezali na pusa na Sainte Trinité mobimba c'est-à-dire tata nzambe kolo yezu elimu santu bino batu bakubongisa donc vraiment malamu nde ezala na biso fierté moko monene pamba te ezali biso oyo bacadre spirituel bino ezali cadre politique te ezali cadre spirituel yango na batata na bamama totia molende po ate tokokisa mikolo na biso misilisili nasengi mikolo mituka mizali koya po ate baevacue tojunga na kisasa me na kati na mikolo totikali napesi bino repote nde ala etoka na kuvanda na biso ngai nalingi totambola na mosala na biso ntina mokolo na biso na kokende ezali dérangement kasi ezali dérangement te ngai nalingi nde natunda bino botunda po ate na bojunga na biso bato bamona ete bato balati ndenge mosusu nzambe azali nzambe
baoyo atiaki elemo bakubranche te esika cercle oyo batie biso ndenge tookalaka na papa katwadi bakubouge te mais million azali koya kasi bakubranche te mpona nini cercle oyo papa Simon Kimbangu atie biso ezali cercle ya nguya makambo nga na laini na tongo na taringa na libya yango wana nde baza kuluka kabiso alibi bojui ya solo bajui pa bate Mir Tata Molimo Centre la petite toiture na ba fenêtre na ba porte ya fenêtre na ba porte yango tozosalela soki tobongoli makambo toza susu kuna te soki tolandi makambo wana nde tozali yango wana yo moko oyeba position oza nango koyeba position oza nango oyo babebisi bilembo bakomi ebele oyo babimi mpe bakomi ebele me yokangama kaka de tolobi oyo toyoki na papa Mfuma Longo papa Kabemba papa Elebe totala soki eza na Bible olobi nini olobi ya kala olobi mpe ya sika lelo oyo ezalaki kuna na Angola Nimrod abebisaki tolinga tolongola likambo wana sikoyo batongeli biso ndako kuna